qui biso to uta na nouvelle yenge pas mettre pas muta longwe muta liboso nga tanga na longwe nga longwe neti na ba 16h mundore na nga na longwe seki mundweri na olunza mundweri na 22h nga bi kokende sute massa po mundweri a part wana azakine ka massa nanga ifi mon ami non donc ita mundweri akufika ka mama bamuni ko combattre nga bazelena to kunda nanu on combattre nga vous comprenez comment se fait-il que ese mundweri aza star mundweri tazo bela ese mutumo olo balma ke ah na regete mundweri azo bela vraiment gawa yipi ba yipi singati na gawo ese batini so ba yebi en kutu sangi pandeni ko akufa ki na yete voilà et puis combat ngo zande nini ese na moko ya groupe na biso alongwa ye alika na be mission na ba télévision alors ba ki ba tana ba saba ingra ba salisa ba on intel mais ba ki ngai na muta kufa to ki be ingra to be ingra na ba o ba za ko tamula er mona mundweri ba ko ba n'importe po ba mona tamsu mundweri ba na ko privilégier ba ngoma cha ba er mona ba rôle mongo ya ki di ba salaka te ma za ko bimana bango ba makamusuzo ka tamsu ka kete ba kena bango allez ba moni siko makamango pa na ngai za susute allez ba mon compte en sous afiti le temps akufa tinga lilobatin atikete lilobatin ke o toi lobade yakinga soki na zali susute na mouvement to na kufi to na voyager groupe otika na pa ya boye akoki kosala ngo pete pourquoi akoki kosala ngo te pourquoi omoni groupe ya mundweri te bandeko nyonso ya mokili mobimba monde entier boyoka Libanga TV chaîne na bino chaîne na biso chaîne na bango eza chaîne ya batu nyonso yo akombo Libanga donc mabanga ya ofele belé o linga pe Libanga kozwa yo ka be mission na kati Libanga show véritable Libanga donc Libanga show émission moko esangisi bayebani ba comédien, ba musicien, ba sculpteur, ba artiste peintre, on nous ça la succès na ye. On nous so na posa na bango, kuna na poto partout bolandaka. Bokona nango na Libanga TV. Donc bo s'abonner ya mingi. Ya blague te bo s'abonner ya mingi po makama bien eza na kata Libanga TV. So omoninga na telemi na kata na chaîne Libanga TV na zo loba. Donc ngana ke na ka isika malamu, na nga isika mabete. Donc chaîne oyo donc chaîne mona bakutu ndeni ya lola o ya nini kuna koseka na oseka bakote muso kaka yanga biso ka donc Libanga TV Bonjour mbote ya balandi ya Libanga TV kati ya émission na bino Libanga Show eza journaliste na bino moko boye bila naturel moi si a mwindu Julie Tintoire quand na loba kati ya Libanga Show okomona sous ba nouveauté makambo ebele ba surprise ebele donc bokomona toujours ba news ya bien na émission na biso lelo na pesi bino mbote bisika boza kolanda biso na étranger na Europe Amérique na Congo na biso mobinga makati ya Libanga TV na bike boza vraiment ebele boza kolanda biso na pesi équipe technique nanga mobimba cameraman nanga na pesi mbote na pesi cordon nanga o asali kelelo la naturel
Jules Zintoa amona na liboso na bino papa Daf bisika azali na pesiye mbote ya mingi kande tolobaki kati ya Libanga TV ba nouveauté eza mamebize ebele na émission na biso lelo nazanga moko te naza na moto boyebi wasala ke lelo ba théâtre etalama partout monde entier même à l'étranger boyebi Evegaou o lelo kito yambie na émission na biso lelo to mekampe ko solola na ye pona groupe pona mouvement ndenge nini azo memela ma solo na biso Evegaou. Bonjour. Bonjour maman. Boni. En tout cas santé ça va. Na belagi mais ozora mongongo mais siko ça va. Siko il faut ça ba téléspectateur na biso to bi ko yebani oza artiste o que non oyebani partout na monde libanda mboko oza ba yaya oza ba relation en fait o ko ebisa bango nini pona groupe oyo batikelio to bi ke kotika ezala ramwa passe donc na yo moko okokokate président na biso Mundori personne en place accueilli nzambe azwa molimo na ye bozala ki en collaboration et sali ke lelo otika la yo moko oko ebisa na ba téléspectateur mouvement ezo kende ndenge. En tout cas merci maman na moni nde boye a bozinga pe to sa l'émission na NTV oyaki wa villa to za na répétition na bandi mozo mama kele fezo kota to na répétition bon mouvement eza na ngo kitoko na zo bila tango nyeso mouvement ezali très bien so na bi très bien pourquoi parce que étape to wuti makam to wuti ko koela ezaki munene mais na moni bacteur na biso ba c'est saisi ba longwe na douleur wana makasi po ce qui continue mais ba miso balingi ba bela ba tension wa ngeza malamu te yana bi ki très bien mouvement très bien ba répétition tout ça na biso alors pièce au Mundori tikaki bana poto o bazana canal plus o balandaka bana ba décoder na bino bolandaka ngo na antenne A pièce ngo Mundori moko a joué ki yango te bande banda ki a cheki ni penga te abaki en tout cas petit ka bango basana na bango mais ye momo tabane ko aki mettre na scène voilà na pièce ngo bon e katana tanga belaki e katana te mais e katana soki mo pose tanga belaki mais bon on rediffuser kaka tito tango to longo na matanga kana njiro yo to repenaki déjà to 6 pièces ngo oya ki Diego le Somalien pièce ngo ici les siko to bandi pièce ya sika donc et relaxa mara samedi oyo wana eza pièce au président atikaki ou bien pièce au bino bo bandi sika yango nde bilingo tia marché en cours pour batu balanda. Merci na question pièce wana oyo Diego le Somalien oya tikaki yango to silisi sikota après 40 jours to continuer ki yango bon to salaki nyos et équipe malamu heureusement que histoire mutu nyesa yebaki elo to sala alors tant ya zaki susute to kundi Mundori to continuer ki yango na ba ideka ya pesa na tito sisi yango na ndenge ya lengelaki na ndenge ya komelaki yango alors to bandi siko pièce sika tito na li coup de choc batebele batu na émission ti na kin ti na émission internet be ti na émission on a zolé ka batu na mingi que coup de choc yango bolobili makambo ya Mundori te to luma Mundori te coup de choc on a beaucoup vivre yango to sali na so défiter bana poto bozolanda eza pasi pona okamba groupe to sali na so défiter mais coup de choc oyo to bimisi maye na biso quand même ngai moko te nazo sala en collaboration na ba acteur nanga oyo quand même ba ibi ko koma na ba ibi ko koma théâtre ba acteur wango bazaka kana kati ya groupe ou bien au solliciter ba groupe mususu nde bo comme en collaboration tellement président atiki biso te na solliciter ba libanda na nte nazaka na ba acteur na biso mo o ba wumeli quand même na mouvement ba yebi déjà ndenge ba komaka pièce ba yebi ndenge ko tiango en scène ya bana zo bona scène ni collège moko de ya collège mo ya côté ya kokoma collège on ali ya mtu e bono tala ba pièce nyonso moni na sali ya ngwana tangu Mundori akufi akena mayele na yete kami matiki mayele na ye na kati ya mouvement ngana za na Mundori te
nayebi yango bien Mundweri parmi artistes comédiens baba mettre parmi ba mettre en scène parmi ba comme théâtre so na RDC ba pour na 5 parmi les 5 wana zali ayebi ko koma ayebaki koma s'il vous plaît alors mayele wana quand même biso to yebaki yango to alipo ngana Mundweri to bandi bana poto belé ba yebi yango o ba miso avamba kende poto na o ba yebaki ta ba ke viega aussi la bana poto na tango wana to salaki groupe Mundweri ngai esobeki sita na tango wana Mundweri atangaka na ina alors esobe no mone esobe wana esobe na kokoma blague te ngabe na komikumisa na ngai te na yebi mwa moki kokoma na koyeba susu makasi tango na moni ki vide Mundweri za soute antoine na kosala l'effort na koma ata ndenge ya koma ite mais ata mwa pene na ye yango na soutien makasi ezala soutien wana ezala te kaka na mbongwa soutien ezala pe na mabondeli siko tolini toyeba na ndenge président na biso atiki groupe ava kende atikaki liloba ou bien akendaki bongo siko groupe ozokamba ngo ndenge nini na ba o botikali ensemble faut expliquer bana poto bisika baza kolanda biso peut-être ba misusu bakoza viega ou poso za ndenge nini no faut ebisa bango que président ki atikaki liloba te ou bien ngatema tozaki na président avant que président akende atikaki un mot d'ordre pour que no batu misusu ba bango parce que na groupe nanazo kamba ezayo ou bien eza mutu mususu donc on ne sait pas il faut expliquer biso un peu pour batebele bareba. Merci maman en tout cas na sepeli po na ça na émission mais muta tuna makamwa kota bana ba profondeur ezayo. OK merci. Antoine na sepeli omoni o bayeba te bayeba Mundweri tanga kufa tinga lilobatin atikete lilobatin ke o toi loba de kinga soki na zali soutien na mouvement to na kuvi to na voyager groupe otika na pa ya boye akoki kosala yango pete pourquoi akoki kosala yango te pourquoi omoni groupe ya Mundweri te groupe ya ki pene ya ngai te mais groupe ya ki ya biso ezaki ensemble groupe oyo yango na merci mona bi koti mona point yango na me ko expliquer bana poto bayeba ezalaki biso touta na nouvelle yenge pas mettre paille muta longwe muta liboso nga tanga na longwe nga longwe neti na ba 16h Mundweri na nga na longwe seki Mundweri na olonza Mundweri na 22h ngabi kokende sute massa po Mundweri à part wana azaki ne massa nanga il fut mon ami vraiment biso belé to ebaki te il fut mon ami ba yebi on même peu coordonné bino même t'es responsable chez na yebi on ayebi ni tout ba boye il fut mon ami auto connaît na l'église to zane carrière moko to continuer théâtre to bane théâtre ensemble na moké to zo évoluer na ye to zo changer ba groupe mukolo moko c'est to longue pa mukolo moko to kepe na groupe mukolo moko bizoni to fonda ki bizoni to sala ki chicholo yengi wana o ngadi adia yaki ngai Mundweri na ngadios na wili nyamunyamu oto fani to kanga desu loka yo longona minzo wela to sanga na to stala to sala nini fitiri to sala ba pièce très on sala ba pièce on est comme un peu groupe zomon alors lilo ba kotika ba lo bezaki te pourquoi au monita to longona na nouvelle yengi wana ngana zi Mundweri ngamelo to kene soutien to sala ngam bana biso to kanga sobe bangaki abi Mundweri to nga esi ko simba ngabe ko simba. Alors, tu sais, Ngai, Mundweri et Sobe, Nakisita. Titoro Kangana le 25 mai 2000, tu sais, groupe yo, List Boy. Comme List Boy, tu as pensé tu as comme nouvelle, tu as pensé comme List Boy, Lisanga Boyo, Kanise et Sobe l'a dit. Phénomène, tu as pensé comme moi. Président Pièce aux Abambo Tebele, vraiment pas comme on dit le long, ils ont un groupe naïe, donc c'est que Oumeli. Bon, List Boy, on tango, ils ont habité, tout le monde a comme nous venons tout ça, Lisanga Boyo, quand List Boy, tu votes tango. Tu bandipé List Boy. Alors, qui s'est attaqué, ils sont baqués, tu sais, non, Mundweri. Bon, monde de Mundweri, on tire la pour le mouvement. Tu as fondateur, il y a qui automatiquement mutakolo bakutu te ko mais azane kutu te akobana kutu ndeni
Vraiment, yo moro base, yo moro bureau, yo moro ne makam. Non, yo moro ne président. Malgré batu moko boye. Batu moko balima tia mo bazizani na kati mouvement, bazana mouvement na bisoté. Bana bango libanda bazo ngape na zaki cofondateur ya, ngape na za cofondateur ya List Boy. Bravo. Quand tu moni pas to sali groupe wana bozalaki te. Yango baye ba te monde de o atiki lobo ezate automatiquement na zo esika wana. Loba ngai exemple ngaso na kufi. Wana nde o batika na sima na nasi ba kovanda ba pona nana ngwa okamba biso po wana ma fondation ekufi. Wana fondateur mo gazate. Mais tant que ngana zali nanu. Et puis tant que bana mundori bazali, bazo représenter mundori valablement. Na moi ça mundori bazo représenter mundori na kata mouvement. Wana solo. Donc tout ça ka biso mbale. Mundori azaka po bana ne ba aller. Na moi c'est na aller. Vraiment. Et là on est sur le côté na mouvement, moi c'est na droit na bana. Bana zo part na bango. Ngaso na 10 Zaïre et pardon. C'est na 10 francs. Vraiment. On est l'obligé ngaso na 10 francs. Yeba pe ke bana mundori na moi on va zo 10 francs. Groupe est par nango donc bazali ka po to moni passe na mouvement. Alors bana poto o baye bate boye bonke to ala ba fondateur moko ki ngana tika na mouvement. Présent, merci Nakacho Malobate. Ce qu'on a ndenge groupe etikal boy. Difficulté nini oyo peut-être ko ebisa bana poto bazo Hollanda biso parce que libanga TV babi onde makambo. Donc sur YouTube so zana kata libanga TV 23 za libanda. Nabi ke belé ba Hollanda na pokwa lelo ba Hollanda na journal lelo. Pasi nini o eza vraiment mingi na kata groupe oyo senga bana poto bazali banda ba Hollanda biso o lelo ba ko benga yo tave gauto stomoni boto sala boto zong sabo pasi yana vraiment pour ba aider grouper et que liboso. Merci maman. Pasi o eza mingi awa ezali côté matériel hein. Tolingi biso za pe na caméra na biso micro na biso moko poto sala pe biloko mususu eza pa le na ba télévision a biso ba te mais o pe ekota pe na libanga TV et que na pe na ba na poto ba no vivre biso sikoyo na ba peso biso zo sala o leto to ke na ko sala pa baninga biso mo peto sala o ya biso moko yanga matériel à part matériel ngata ki président pe moi qu'est-ce que tu peux faire ça là te pour le déplacement. Automatique. Oui, je suis boboto mal bikete ngata mami $600 na tina lokata moi cash mo na kini kuna na kosepa nango. Financement na singa na luka na moyen de transport. So bo sangisi ngango pe kozala bien. Wana bana kosepela ona zo luka liboso na yango wana. Po mbongo mususu ko yani ne so bo pesa so matériel ya mutu ko botsa so mbongo. Vraiment bana poto baza ebele baza kolanda biso kata libanga tifi kandi na episode la naturel mama fika juste une toi aza vraiment na président o munene na kati ya groupe na biso ya théâtre oyo papa na biso mundori atikaki meki un peu ko ebisa biso kezala ki groupe o ezala ki ensemble na papa na biso Viegau azoko senga ba soutien na bana poto en fait boyo ki papa na biso aza lobby a éclaircir bino moi code moi combo moi nini et ko sala moi bien bon on a la question moi la poser au papa Gaou initiative nini to projet na yo nini oh koki ko meme la biso na ndenge batiki le groupe oh yo zo penser au mema groupe en kaka na ndenge bozalaki to ozana ba idée mususu o linko baksa na kata groupe. Merci maman omoni ba projet bon ba projet o mususu aki na ngona mundweri mais esalamité ya kei yango na ngai na ko continent na mususu pe na singa kinga na dictateur te na vanisa mouvement na vanisi pe comité ba pesa be makanisi na bango o to moniza bien yango na pe to ko kotisa yango pe surtout ni ba film to ina projet tout ça la ma film moi cinéma bazola na ma cinéma ba la na très bien que List Boy va commencer la cinéma va commencer la film vous mona projet zana telle année ici pêcher na sali blomo ya kitoko biso ni to comme na niveau tout ça pe blomo ndengwana et puis au projet monsieur aller à voyage soit tu vas faire on va na mikilité na poto to kei ba voyage surtout et puis oh mais ya makasi mingi ezali on a le but que cinéma projet makasi nde yango wana aussi na ba voyage ya wana za nango et puis
ba projet monsieur ali nini ke to zo pe mambilo moko boy na kati ya et comme dit fondation to zo mambilo moko na kati ya groupe na biso e bana ko sape mbongo sous forme ba ONG oui et que ce bon pour bana ba quand même peut pas se retrouver à part notre sponsor na ba to suite mais nzamba ko sunga ba koya to zo pe bilo moko e bana ko sape mbongo pour bana ba to ça bien. Ok, merci président pour na mituna na tunyo répondre nga. Mais nazana juste une dernière question pour to succès émission na biso. Na mona kalelo soki ndeti président de bozaki ensemble wana, soki moka ki atiki moko au mona peut-être na coin, o comme ozoma membre mo bo sala bablo na bino moko boy, mais koto oyaka no répétition et pas na yo lokwana et kozala te. Et vous allez tout. Et vous allez on a vraiment osé confirmer bana poto que to peso confiance. On peut ça confiance. Donc bana bato en tout cas ngana on a bon zambé donc au moni repeso kala ezaki kutuke tato ina mundero mona na mundero tamso be ero to na suku tabate moi tamso to bimena so na yema to yeku tamso repeso be comme na suka mona ga mundero pesi briefing ya tournage ko sala ya épisode ko sala ya sika mais ngai awawa na ma vérité blague était comme kitise ngazo ya tamso na tamso 4e personne na ye awa mais bactéries musina bayete bazo ya kuta nga yawo wana ona sabango ke tana zo ya wana po malembe tana olera lino vomi kutuke ngaso na ye mutu muso ya na sima na ngate vraiment ya solo kimkonja ya rande wana so mukonja ye to bata président de la république ata ba premier ministre ba pays nyos so na réunion moto nini so ya ibo mutu muso ya na sima so ya koti wana za manquement. Vraiment. Mais nazo mikitisa, na mikitisa. Mais ça n'atteint non wana nazo la kisaba moni nazo ya vambino. Mais comme c'est OK, ba ya so avant ngate. Et après ngate. Ozomon. Président naza suna question na ko poser yo nazo mona toyo ki pe mingi nde président la biso mundori akei persona misika zali yo tikali président mais tozo ko ka ba tebele bazoya susu basala neti bakabola groupe ba mema moi coaching moi côté mususu yo tikala ba to libanda siko pona batwana un mot pona bango omonyo ndeni yangwana nazo sabana poto nyonso tine États-Unis na Asie, Europe. Bozo kana ba masa nyonso oya ngana oya munduri bali bazana poto boza kotuna tunanga pe ya mwa mingi tamso na téléphone. Yangana pe na zo bango pe na télévision siko na zo longo émission. Donc ita munduri akufika ka mama bamuni ko combattre nga. Bazela to kunda nanu na combattre nga. Vous comprenez? Comment se fait-il que ese munduri aza star? Mundere tazo bela ese mutu moko olo banima ke na réalité mundere tazo bela vraiment gawa yibisi ngati na gawo ese batuni so baye bien kutu sangi pandeni ko akufa kina yete wana et puis combat ngezande nini eza na moko ya groupe na biso alongwa ye alika na be mission na ba télévision alors baki batana basaba ingra basalisa bango na intel mais baki ngai na mutu akufa to be ingra to be ingra oh basalisa biso bazula biso ba chaîne na télévision oh bazula biso sponsor na Bralima oh yana zo bana poto chaîne na télévision bazula biso na mutu te tato longe pa ya mettre pai to za kana tena ba nite raga azwaki biso bango moko ba benga ki biso ba ba solliciter biso to koti kuna tato c'est na gas to akina ngwana 2000 wana vega aussi na normal male mambwa avec phénomène sobe Bralima yo so biso o mona mutaya amema biso terro na mimino na Bralima po bosa pipisi na Bralima azate vous comprenez ti to kote pe antenne antenne ande azwa biso ko zo na raga bendi biso ke kuna ba komo combattre biso et puis ba komo Namboka matanga vega wale $2000 bazoki le bango partout preuve zate bana ngaya groupe bazo kama kutu ba ngaya kutu ba no tsede ba mubulu ringa na bitumeni ono bima mais na pexi bango abiki artiste comédien ate ya à travers théâtre to bundate eloko te ba kibini bote ya bon poni bosa na film makamata boko mosa mabuzo ba moko bobote ya biso nini na pexi bango na ba o baza kotambola mona mundweri
bango ba n'importe po ba moni tam su mundu ba na privilégié bango ma tia bango elmo ba rôle mongo ki di ba salaka te maza ko bimana bango ba makambo susu ngato singa kete ba kena bango allez ba moni siko makambo pa na ngeza susu te allez ba mon content su ba fiti vraiment on a liba mbongo boye na silie na bo moto mais ba te belé ba yebisi ngai na musicien o ba yebani na mboko yo ba yebisi ngai ke mokonzi aza mutema munene balbi na ngai zala fulu gaou zala fulu ndima ba bokila ko nyonso zala no fulu ozo mona yango na lebike ba rolonga na bango te o ba sali mvuma ba kompesa comme Lisi Boy tangi refese batiki. Vraiment merci Balandi à Libanga TV. Tokomi presque na suka ya émission na biso mot de la fin na bato ba Otolanda biso bazolanda biso partout dans le monde. Mot de la fin et s'opposer à moi na bato na yo à l'étranger. Moi coaching moi Libanga po abi Libanga nde makambo. Donc bois ki bango numéro de téléphone na yo au PC et ça biso pe malam. Avant na pesa merci. Avant na pesa mon anga ya suka ko na belo mo zanti comédie mais et a comédie té ezani lycée na pesi oui bien mingi ezana on antina té et belé quoi cause les belé et on antina té cause un peu mouké et on antina té bon comprendre un jeune na bine on a pour la nine et le bas phénomène la DSOB histoire moi beta gabini ke tata moko moi na ya ki classe boy moi na azongi boy ta ba ben examen moi na abimi le 39e si to ba le 39e sur 40 à 8 lobby père lobby faut ça l'effort deuxième oui la nuit na susu rien moi na katani Vraiment et comme si on aime susu na sikoyo na classe na bon père bisoko zui kaka na osalo fête moko et puis na kablo mbongo ya bien osala non ba chef bilamba na ba besoin na yo puis na osalo ma fête na obengisi batu moi na le 6e vraiment père abengi batu ça c'est fête ya jupe mbongo ça dans enveloppe cadeau à PCE fête batu ba bini ba tiebe poudre on va examiner l'état moi na comme na suka fête batu ba panzana bien papa na 6e au CPL mais na biso ka na classe on peut aller à 6 ngap mi le 6e vraiment voilà poto bo glisse c'est kitoko vraiment même na faire papa na mi 6e et puis na classe on peut belé aller à 6 ngap mi 6e ngap mi le chèque vraiment yango na bana poto boze belé ba musu ba ali ba José Wanduka tango nyonso na 5 sakote na bintina na boy pe boza ebele ba José Wanduka ba Pharisien Masidi na boy pe ba Nise Pedro Philibo la Papa Lengi maître Shunglai maître Emage ya na ngamongo nga landa Jean-Paul Matuba nazui na bengi su Jolino na pesi mes condoléances pour akufili leki awawa na njili Jolino mes condoléances Jolino Ntsumbu ba msusu ata boyoki te mais et puis na pesi ba condoléances na bana poto oyo to yibi ki to kufeli moto na biso moko boyibi na kombo ya Gilen Sumika agipe kopera mingi ba yebaki ye akufi e be matanga na bimite wana za neve na ngai alors bana poto pona clôturer numéro na ngai yango yo o ba ngi sunga biso tena matériel ata catch ata moi ça va te donner sangisi catch 089 59 44 761 na reprendre 089 59 44 761. Merci. Ok, merci Balandia Libanga TV na émission na biso Libanga Show kande na ibsa bino ke na kati émission Libanga Show makamweza kaka ya ebele na zala ki pa matin to uti kolanda vega ou apesi bino numéro na ye en tout cas bobenga pona ko soutenir équipe mobimba o etikali babi loboko moko elongola facilité avec bino place boza nebi ke makambu e kozala ya bien en fait comme na suka ya
kolanda émission na biso na pesi mbote na nga na ba o nyonso balandi biso na kati ya Libanga TV mingi na émission na bino Libanga Show côté à moto et bimara makasi na journaliste na bino moko wa bien moi ça mwindu la fista intro kinono juste toi donc nazawana pour na komemela bino toujours makamwa kitoko na pesi mbote na nga mo boss donc o asali kelelo bomo nanga na ba écran na bino boss nanga Daf bisika za papa na lingio mingi na pesi na mama na biso Betty bisika za mbote mingi na pesi bébé na biso Davina mbote mingi na pesi toute ma famille toi là na moni maman toi Marie-Violette toi Joseph toi mon petit na lingio mingi et wana tikali donc na maman na linga mama Charlie Kiampia donc infirmière à Mboko bisiko za Mboko tebele na pesi Rosette bisika za Mboko tebele to komona lisusu na prochaine numéro bye.